Bonjour, bonsoir la famille, ça dépend Ernion Sobozwami, Balandia Noela TV, Babuna Noela TV, la famille Bambote, Babizou, na Zine Amérique, na Europe, na Afrique, na Pesibino Bambote, na Kombo na Yesu, Nzambe na Lola Abumba pe abate la biso, j'espère que boza bien Nangolo na Nzambe, la famille bana mama, nanango akosi, nanango pe alobi, bolingo ke sambongo pe sa intérêt, est-ce que kozala, nanyango akoko linga zala kana mutu oyo azala ni loko te azaka pauvre donc ozalaka moto akolela moto na pasi nanango akomesa na kati ya pasi azate surtout biso basi balobaka mwasi en tout cas akokaka pasi te sino te akokubima na libanda c'est vrai eza lokuta te eza na moto moko te akokolobaka ke nazala na mobali azalaka moto abe explication okosenga boye pampers ya bana o naza nango te miliki ya bana o naza nango te bandeko okobaye mobali wana okomona kutu tina na ye kutu eza kutu te bandeko tokosa te bino toza basi toyebi ndenge nini ezalaka et surtout na poto toyebi biso nyonso ndenge ezalaka awa en tout cas surtout sokoza na bana ozana mobali nde mobali apesaka ba explication mbongo na ye akendaka mosala emonanaka te bandeko okoma liboma siko na esengo o nyonso esengo o nyonso la baron Karine Mokonzi mama na YouTube oyo yazwi oyo nzamba apesi ye dimi belao na ye boss na ye oyo akosenga 500 bazopesa ye 1500 2000 mama bozwili yango wapi boko bunda boko lemba boko botola ye ya yete ya ye nzambe muta yokeli ye mawa kolela na ye atindeli ye boss na ye bino pe boluka ya bino botika ndeki jalousie ndeki motema mabe soki moninga azwi sepela yo pe ngonga na yo pe mokolo na yo ekokoka okozwa pe bato bakosepela bandeko totika makambo wana ya kozala ki motema mabe ya ketiketi pourquoi Karine elingi ezala ngai pourquoi ezalaka ye ifu bakenda ke pai na ye moto na motu azalaka na ngonga na ye pe na chance na ye pe na temps na ye bokozalaka wana bolinga kaka ke bomona kolela Karine alela kaka na YouTube alela kaka asengaka kaka le bino siko bosepela tala Karine koloba échangea Karine akoma mama ya lopango na kati ya poto cela veut dire nzambe soki apesi en tout cas ata bino batami ya mokili bolobi ndenge nini bogangi ndenge nini bolukeli ba problème ndenge nini ke aya kolobisa bino po a perdre mobile na ye bokozela ebele tour oyo bokozwa te bokobeta nde libako na kati ya libanga donc Karine azokokende mama na Rieta oyo azoyebisa bino ke ye moko ya mituni soki asengi bo bazopesa ye double asiko bino bowuta kote nini ke boya koloba ke bolongola kaki na place wana bokomela poison bokomela ta javel bomela ngo Karine aza wana bozo komona kaka komata na ye ezaka wana me nga pe na koleba mingi te nga pe munoko Noela TV te boyebi bino moko balanda Noela TV azalaka ne munoko te boyebi biso tosalaka ba analyse na biso ya bien pas ko critiquer rando te mafinga te parce que tozalaka ba responsable na bana o bakoli balandaka biso tozane tu ba tchaku te ba o ba ya kaka abanda ko finga ke ba mona ye po aliambonga YouTube na mafinga biso to lobaka kaka boye to pesi conseil to siminzela to leki o yazana tort to pesi e tort na ye pe o yazana raison azui raison na ye net na makambo nyonso zo sala na réseaux sociaux Karine azana tout à fait raison na ye ezaka bata mitema mabebe lingi wana kake donc atika bonheur na ye pe chance na ye po akipe bango te bokozwa chance wana te turoyo bokozwa susu chance wana te donc ezali ya ye eza chance na ye ale to leka bozela na batela bena ebandeli boyoka la baron na tela bino pe volume nga Karine ana posa mobali pona ajo na nango na bana nga ana posa mobali sikoyo bosa ye kolinga nga po ayebana entre temps na ya ye koluka koyebana aokabila nga mbongo aozwa nga en charge aozwa bana nga en charge aosatisfaire ba besoin na nga nga na posa mobali ya satisfaire ye azo satisfaire siko quel est le lien na koyebana na ye ya pesi nga bolingo na mbongo nga pe na pesi ye koyebana
moto azolekela moninga aza wana aza te mpo komona bato karina okende epai te ya oluka koyebana me mama anatanda oyo oluka koyebana wana anatanda azosatisfaire babesoin na nga oyo naa na posa na osikoyo soki naa na besoin ya okushe na mobali bosamata business aye soki naa na besoin osomba eloko wester isololaka soki bana na nga baa na besoin eloko ye moko etonke papa soki na ose soucie na elo mo ezobetanga mutu ifo nasomba nini boye ya sika mpo na ndako mbala mo atuni ezalaka combien apesa ape montant osengi te so ifo nasomba eloko eza 500 ya multiplie kaka ayebi ke mwasi fo maboko ozanga ba ero te na maboko ayebi ke mwasi oki ozalaka mpiaka te o nga nayebaka na nga te avant tema nalinga mibale bampiaka nayeba na nga te boso so eloko lobi na ye il faut boye atuni okombe so oyebisi 500 il faut bachiloka ya 1500 1400 1300 mpo sombaka elo ya 500 wana tema na muta bavertige na tuni ebongo 800 likolo loba ya nini obi non c'est pour toi za non na maboko wana ba non sait jamais moi miliki moi pampex eki osila moi nini mais entre temps bambonga bapampex ezalaka deya na tour nango yango ezalaka deya na debi ya mwa ya bamilki ya bapampex bakalkile nyonso momoni ka mwa kimpele ngendo se bosola mambu mususu kaka ya parazar obeti ka lisolo ozobaye code ayebi ke osako mobaye boye mpiaka mute bayisake sana senga ponga be na afia mapekati emo mpo kosenga na seka bombaka eloko ya bomba eza te eza mission ya ekole amida elo ni ya kobomba boyoka esa toki opengwi so lingi ye akolala ne yo arode yo afutu yo esili aolingo te ndenge alingi nga aosala babesoin no te ndenge osala yanga eza juste mpo na bato bakomela nga aye koluka siksa kokende bon ndenge aye koluka siksa kokende wana anatanda ye azoluka sikse anatanda aosatisfaire nga toviva tout le jour mokolo osisi oluka sikse so eza mokano ya nzambe akende ya keiti nga mpe natikali kokontinue koluka oyo ayaki oluka sikse te ekomamana elongi siko bandeko omoni moto aza mbongo na ye koyo oluka sikse epa na nga eyade ya lokuta pourquoi nga Karine ano mal répité réputation mabe Karine ndumba ndoki mwasa edingwe mwasa banganga longola bazemi alala na bambwa alala bongo ina côté réputation ki na Karine ana posa mo bana mama nakanisi bosi boyoki nyonso donc ye moko alobi yango siko tokosala ndeni eloko kosala eza susu te bokita bomata boganga bopanza na ndenge nyonso Karine nde mwasi ya nani ya Jimmy Belao donc bopanza na boloba akobala ye te akokende boye te bozoloba na bino na pamba bana mama bomela na bino ma ya malili donc sala na ope vi na yo moto ozobebisa ba énergie na yo ya ofele ya pamba Karine mokonzi ko ndeko na yo te Karine mokonzi ko leki na yo teke ya na ope te mais okobimaka na ba life wana obandi ko kaka na yo misisa mutu ekoya ko kata na pona Karine anatanda azosala vi na ye anatanda azwi mobali na ye anatanda vi na ye ezoko mate ezobonga mais yo okofanda wana ozoganga ma sœur mon frère tika na yo zwa temps kipe ndako no kipe bana na yo Karine pe azo kipe ya ye ba Arieta mutu na mutu osala vi na ye eza bolingo na ye yo kozala wana po ozela po lobaka ke Karine bakoboya na Karine bakozala tena Jimmy Belao bakobala ye te mama olekisa na mota ya pamba bambula ezokende bamwa ezokende okomona ye pe ka wana lobi nzoka nde ezalaki bongo nga na banda koganga na nga koganga ya pamba boye yango balobi ke bolingo ya bato bakotaka te batala kaka na misu zwa conseil pesa
bango moko bakondima ou pas bapesa kaka conseil nsima nzela leka bakotaka ofond te okoya kotikala na soni bango kuna tala bolingo ekiti emati bamama bana mama totikaki jalousie na kati ya réseaux sociaux toyaka mboka na mboka tokokutana comme bakongolais na bakongolaise yango wana eloko esangisi biso eza kaka youtuber mundele moto asangisi biso donc yo sala matière na soko omoni ke matière ya Karine ezofuta bien sala soko omoni ezofuta te tika na yo tika no bacommentaire parce que likambo bolingo ezala likambo ya motema bato mibale bango moko soki bamoni ke non tokoyokana mpe tokozala bakozala yo kuna ogangi olobi ke akobala yo te oza mwasi ya respecte oza mwasi ya boyeboye oloba na pamba bandeko tokomona basurprise mosusu yo koloba ke bandeko ngapi nini yango etindaki nga obandi kodongola na fenêtre ekozala soni tala bozo koloba boy bango kuna bazo kosala ya minene eske oyebi eloko basali déjà oyebi nano te donc totika topesa bango nde chance Karine Mokonzi bopesa chance parce que aza mwasi o alingaka makambo ya libala mingi mais akutana na mibali ya balamu te sikoyo topesa ye chance na boss Dimi Belao ndenga ye na bomoi na ye seke aza mobali ya malamu bazo se comprendre bien babokola bana bango ensemble mais totika kozela wana ke non topesa bango chance bakabwana mokolo nini po akende oluka susu mobali musupana bana kolela asi alobi yango nyonso ye moko na kati donc inutile ya kotiaka bakommentaire na libala bato bapesaka conseil nsima nzela leka en tout cas c'est Noela TV bandeko bosabone bolike bopartage boaime ekosala biso bien bosi boyoki nyonso Karine Mokonzi alobi yango alobi inutile tozala kaka wana tozala kaka Karine bakobala yete Karine libala wana yekufa Karine boye eza mabe en attendant ye azo vivre vie na ye heureuse azana ye bien na mobile na ye bokozela wana ke ayeli pona succès yango bokozela do me bazali kaka wana mbula na mbula seke lakisi ke ezalaki pona succès te ezali likambo ya motema likambo ya bolingo basimba yango te pe mutu moko pe akoko comprendre yango te eza kaka bato mibale nde bato bakomprendre kango alors biso ba ototala ka topesa bango chance yo kofana kuna pona motema be ozela ke Karine Dimi Belao okabwana okozela ti okolemba na yo okabwana bango te ti osima nzela okei na yo la famille azotika bino merci bo s'abonner bo partager bo aimer c'est Noela TV. Bye bye la famille, la chaîne, na lingi bino mingi pour l'amour de Dieu. En tout cas, bye bye la famille.